Bonjour, bandeko na ngai ya réflexion. Na yesu ko répondre question ya semaine oyo au frère na biso lumière apozaki. Question ezali mibali oyo balobaka na basi na bango ke yo oleki basi nyonso, ou bien basi oyo pe balobaka na mibali na bango ke yo oleki mibali nyonso. Pona ngai na ko répondre boye. Mwasi oyo alobaka na mobali ndenge oleki mibali nyonso, ou bien mobali oyo alobaka na mwasi ndenge oleki basi nyonso, baleki na bango te. Ezali nango kaka mwa moko elobamaka nango na temps moko, soki boza bino mibale, ou bien boza amoureux, ou bien olingi kaka obimisa maloba kitoko mpo mwasi asepela na yo, ou bien mpo mobali asepela na yo, yango oyo totiaka mo wana obimisi yango. Me yo moko oyebi, oza conscient ke mwasi na yo aleki basi nyonso te na mokili na kitoko, ou bien mobali na yo pe aleki mibali nyonso te na mokili na kitoko, parce que eza mo moko, donc nga na kobenga yango eza flatterie. Eza mo moko tobimisa yango donc po flatter mwasi asepela na yo makasi ke mobali na nga vraiment abimisili nga mwa kitoko, donc nga naleki basi nyonso. Ntango mwasi ayoki yango akosepela, ndenge moko pe biso mibali soki pe mwasi alobi no mo wana okosepela, donc eza nango mo moko lokola donc mo moko magique, eyaka nango kaka soki olobi yango mpo basepela na yo. Mais na ndenge vraiment ya boye jamais mwasi na yo akoleka basi nyonso na kitoko, non. Il y a des femmes oyo pe baza kitoko ya kitoko, oyo pe susu aza kitoko baleki ye pe susu pa mosusu wana na kitoko. Parce que lelo soki yo lobi pa mwasi no na ndako oza na ye ke ye aza aleki basi nyonso na kitoko, bongo sikoyo ba ex oyo yo ozalaka na bango oloba na bango pe baleki basi nyonso na kitoko, donc elingi koloba ke soki po boyi pe mwasi wana ya ndako, ubi oboyi mobali no oyo ya ndako oyo okende kozwa lisusu, okoloba ne pe kaka oleki mibali nyonso na kitoko, oleki basi nyonso na kitoko, okende pe kaka koloba. Apres wana pe susu soko boyi susu oyo susu okende kozwa, okoloba ne lisusu bongo. Donc eza nango mo moko elobamaka nango kaka po sepelisa mwasi, ubi po sepelisa mobali na temps wana kaka boza nango wana. Donc eza nango mo magique na kobenga ngo. Donc eza vraiment ndenge vraiment ekoki ozalela te. Donc eza mo magique, donc elobamaka nango kaka, donc ena koloba ngo kaka, donc eza nango lokola mo moko flatterie. Donc toflataka na temps wana ntango oza nango bimisa maloba bongo mpo batrouve yo, mpo mwasi atrouve yo ke non olingaka ye, ou bien mobali mpo atrouve ke olingaka ye. Donc eza mo magique. Mpo na ngai réponse yango wana na kopesa.